bandeko tant na yebisaka bino pire na mokilo azalaka te soit disant pire sœur nanga mama Bodou mama nana na place bosala la promotion ya Fally Ipupa bokoma na bino bato ya promotion ya mana lelo tala lelo résultat lelo Jael aye kolakisa biso ke Edi Badi ataza mutu oyo akoki kozala pembeni na Fally te pendant batan nyonso oyo bavanda na Fally banda Fally abanda carrière neti sikoyo Jael aye kolakisa biso ke Edi aza mutu mabe na mwasi na ye Jael aye kolakisa biso ke biro ya Fally ekabwana e ya pasi eza ke Jael abanga te mutu oyo afingi camarade ya mama na bango seka aza capable ofinga camarade mama na bango mutu afingi camarade ya tata na ye aza capable ofinga tata na ye Jael afinga fiston koloke oyo azaka soit disant ndeko ya Fally proche ya Fally camarade ya Fally lelo bandeko na ngai bawario boza na el nini po bango nyonso soit disant bawario koto mwasi directeur na directeur koto yo fan soki alarme siko bokoteli nani boza na el nini bawario vraiment ça fait mal déjà avant to banda to lo bambote na balandi nyonso o balanda biso na la grande découverte TV en tout cas actualité tango ibengi biso toza na choix te tokoya kaka toya kolobela ka bongo to sa ko boni bandeko botala lelo internet nenge telemi koto Maria Tumba koto Jael tokomi kabula boni Jael sur tout la biso live ya kafu mais déjà Jael pardon alo ya osala biso biloko osala biso boduga pe kuna lobaki bimisa parce que Fally aza na ba tourner na ye na Amérique boduga ebisi biso bimisa la biso ba audio bimisa pena nyonso oza nango en tout cas ma chérie ko bomba te poso obombi epesaka pasi oya ofrene sous ninya bato Fally donc bimisa ngo kaka to yoka kaka to sepelisa matoi po communauté congolaise to linga pe kaka koyoka o eza mabe place bazo publier mitakala toza wana place makambo mabe ezo bima toza wana bimisela biso Jael s'il te plaît ma chérie eza pasi pe mawa ya vraiment pasi pe mawa bandeko na ngai komona babiloko aboye na ebite yango na isa bino bandeko na ngai pire azala te pirate azali mais pire ke bana libulu nana boduga azwaki Jael lokwa leki lokola mwana Jael pe na part na il paraît azwaki epe lokwa mama lokwa mwana meta lelo basuki na niveau ni oh Jael alobi oui na ndimi yango eza vrai musu pe eza lukuta mais so landeli mingi eza vrai pourquoi parce que nana boduga bakizaki kana ba makambo oyo na ye na Edi Badi ata batindika chakal mais Jael pona nga fallait pas osala eloko sali oyo si réellement linga Fally Ipupa oyebi ke Edi Badi ataza mutu a protégeara papu na yo Edi Badi ataza mutu oyo des fois moko Fally a voyageaka babesenga nde bazate ba maître bazate Edi mutu a protégeaka ye kolia Fally Edi komela na ye Edi dans sens ya protection alors mutu abongo ongaki o respecter ye alors mutu abongo pourquoi boya kosala ye bongo pourquoi koya koloba mabe na ye na miso ya bato so bazo sado tindika kale okovanda kimia te ma chérie déjà poto ango lukaki ozwi yango olo sala ba démarche na yo zo mukanda na natala ken pia na mingi abenda ko matoi Jael déjà komi poto luka mukanda na yo sala ba démarche na yo mais olingi ka makambo ango kaka ya kofinga makambo kaka koloba loba et après dans quelque sorte pe réputation na yo moko pe zobeba oui nana boduga ko zala mabe ya tongi yo azosala système atindika kal po boyokani na bino te nzela mi batu mi baleso ba otambola simbi te bakabwanaka ne bokabwana ki olobi obloka fallait otika ye na coin na yo vanda na coin na yo que ça soit
directeur aye kosala message oyo aya kopesa wana soko oyebi eza nango yo te okoma agite mpo anini ndeko na nga fale ovanda na ona kwe na yo ozosala makambo na yo yo moto ya liboso bafinga na monde entier to yo moto ya liboso basala tindika kale eloko mpe eboma Jael eza bapete ki star olata ki danger wana ke ngai bakwesa nga na sete yango ezoboma o ndeko na nga mokilo eza makambo ebele mokilo eza na barealité ebele tomona bandeko ebele na bapoto wana bakata bango bamashete bambeli bavi na bango ebebaka boye Jael chaque fois ozozala na baproblème na bato vi na oyo alobi eke ezala ndenge nini okosuka ndenge nini eza pasi ololuka vi na yo ozoprefere na o kaka ozalaka ka sima deya bamema opoto ndeko na ngai po ani osali vi na yo te po ani obeti makambo okara te mwana oyo balakisaka mosapi mwana oyo oyo ofingeli biso Koffi Olomide awe ta na makambo oyo koloba te oyoka soni to bimisa sikoyo na bino mpe bato afali yango mutu ya bomona bongo tanga ndo beti finga Koffi Olomide apparemment bando betele maboko pose bando betele maboko te na asira nga arrêter mais vu ka banda ika ko continuer veut dire que bozalaki sima na ye nga pena na loba batu nyonso Jael ayaka pupola groupe afali pena bazalaki na sima na ye ata ye moko fali te me biro na ye bazalaki na sima na ye batinda pe bundela biso mutu boye preuve ne ye moko alobi wana so babebani nini babebani pourquoi parce que Nana Boduga alingaki Jael afingele Karine Jael atikana ni kolinga ofinga Karine ta otala ki amitié na bango apparemment kokane kozana na hando na Karine te nde yango a partir wana Nana Boduga koma ikotonga ye eke zonge baluki nde yango ememi bango ti lelo place bazawana botala niveau soit disant mama muto babenga mama msana ezala asangisa bana tomona ba demer baya awa Nana Boduga kaka fina ba demer nde omona Jael ti Jael ayaka finga ka ba demer ba mumba ya ba bef Nana zaki na sima na oyebisa bino Nana zaki na sima veut dire que azo soutenir ye na ba mafinga na ba makambo bandai ko sala système ya tindika chakal bozo baby se orchestre batafali fali sera ba droit chemin ya Arsenal fali azaki na ba bloko te fali azaki na biloko te et puis Nana Boduga bato yo ko benga pembeni na yo no osakana ke ba fi ya Congo aza wana ozomoneka mana papa edi me papa edi wana omona ka na sima wana ka ye wana mbanda na yo ka ye wana balongolaka ka ye wana papa edi wana aliaka bango ozomona ba Josepha wana ba Jael wana osutuka boye baliaka bango fali azalaka na babiloko te me ka tango bino boye na makambu banda Jael aya bo remarqué te banda Jael adia eyaka esali bu ezongi boza masumu bo ki ye moko nenga lobi combien de fois kosela bat makambu botala niveau combien de fois kosela bat makambu ozokosela mutu makambu ti penene ti baboma ye ante ta conscience na yo eyebi ke makambo na oloba na ndeko eza ya lokuta bosala yango na ndenge ni bandeko na nga bosala makambo yango ndenge nini ti bokoma na baniveau wana boza somo boza vraiment somo non obi communauté na biso toza na bato yango bandeko na nga esika ozali tala nani okozala na ye nani moninga nani okobenda pembeni na yo comme petite sœur comme mwana et puis émission azosala mana wana orespecte te bengeka Nana Boduga Jael bengeka Nana Boduga po ndenge okende mana wana muto omanke deja ba respect oyokoloba ntina ba niveau wana alobengesu mana et Nana Boduga comme conseil mama bwakisa batu nyonso o baza pembeni na mbote c'est respecté restaurant na wana po ezala restaurant
nandimi pete ke bana na bakotela ko bambonga malonga ezaka baya kolia peka ofele ofute bango su ba transport bakei. Alors faut se respecter. Soko lingo se respecter. Soko lingo se respecter. Cha batu wana nyonso musika na yo bandeko. Soko che bango musika na yo okomona makambo ezala boete. Mais aussi longtemps odingika ozala na bango ba problème bandolata yo kaka na ya solo na ya lokuta. Ba bandolati so yango kaka. Résultat pena yango wana. Poti Jaël Show pona olakisa bino ke Jaël Show abangaka na ye mutu te. Abangaka mutu te. Afinga fiston koloke ayeko finga bino muki etikali oyoka ye moko amati